Esther Chimbo, aza représentant na Allemagne. Aza mwana oyo ngai na teyaki na kibupakam na ye. Na zaki poussé. Ete na pese a exhorté. A pese verset moko boye oyo nga moko na maîtriser monté. Monté manenge bébé nga mwana na bébé ici. Soki nga ko pasteur na ko maîtriser monté. Ali ko monté moye pe na kata ye. Papa n'a pas Yes, ma'am. Je compte à la fin. Au moins, il y a un banni. Plutôt banni là. Pour le bébé, au bas, ça va. Plutôt banni là. Parce que, la lingale ça, mon pakula. Mais comment c'est noté que, banani va bien que pakulami, la dispensation à loi. Banani bazo benga ba pakulami na dispensation ya grâce. Soki biloko na bozo ko comprendre ngote alors bozo ko compter donc na ba jewana. Et c'est important. Ah bana papa na bozo landa biso. Omoni raison pour laquelle okoki kotika la kakate oyo kakaka mais yo moko ndi otanga ka Bible te. Normalement na oyoyo abenga me pa ina nzambe tengo azali kolakisa il faut pousser kabato bazala ba lecteur omo bazala bato oyoyo ba meditaka bazala bato ba examinaka nyuso na so bande na écriture faut qu'on pousser ba monde na ngambo wana mais ngana lingili bosoto yeba nani oyo azali mopakulami oyo kaka mutazoteya oyo bazoyoka baza bapakulami te parce que mopakulami ya dispensation oyo eleki ezalaki na bacatégorie moko oyo précis bango nde mutu bapakulami oyo bazozwe pa na nzambe bazonengo pa ya peuple donc ministère wana normalement ezali kaka ministère ya baprophète yo na bazobenga bapakulami atako ba sacerdoce bazalaki mais na domaine ministère ezali pour sacerdoce azali oyo azozwe pa ya peuple azokilongo pa ya nzambe mais prophète azali oyo azozwe pa ya nzambe azonengo pa ya peuple na dispensation wana pe ezaki na catégorie ya tribu oyo kaka bazali kaka kosala mo tribu ya ba lévitique mutu mususu kokosala musala wana te voir même matin na ba chante bazali kaka bato ya tribu wana oyo baza kosala katikati na temple na 100% bazali kaka bato ya tribu wana hébreu elobi nini ke yesu asalelaki nzambe selon ordre ya melchisedek mais ordre ya Aaron te ordre ya Aaron ni koloba ya wana nde ba oyo bakutaki nde na loi suko na bipakulami mpe eza mpe na différence bipakulami ya ntango wana eloko ni bazali koutilize na ntango wana nepakulami l'huile d'onction koni bazobenga l'huile d'onction fo bapakola oyo yango nde mafuta wana est ce que lelo mpe lisusu ata kopakola mafuta yango ezosalama est ce que ezokosalama selon dispensation oyoyo ou bien eza mélange moko likolo nango alors totanga bible ekozala nde malamu eli tobana kolobaloba nano awa nde to creuser 1 Jean chapitre 2 chapitre 2 27 Balobi. But the anointing that you received from him abides in you. E pakolami oyo bino bozwaki panaye ezali kati na bino. And you have no need that anyone should teach you. Pe bozana bezo mutu ala kisabino te. Chapitre 2 verset 1 Jean. Jean T. 1 Jean. 1 Jean. Donc ozoli mbulango be. Ouais. So bozana bezo batu ala kisabino lisusu te. But as his anointing teaches you about everything,
and is true, and is no lie, just as it has taught you, abide in him, children of God. Lokola ndenge epakolami na ye ezolakisa bino biloko nyonso oyo eza lokuta te oyo eza pe vérité botingama na yango tanke bana na ye bana ya Nzambe. Oh, etanke basali na Nzambe te babi tanke bana ya Nzambe etanke baserviteur na Nzambe te ata prophète babi tanke bana awa tozoloba nini onction wana yango nde tozolobelati ntina na bike omoni ndenge question ezopose liboso toyeba nano ete epakolami wana elingi koloba nini eza nini ezalaka na banani oyokuna ndenge badefinir yango sikoyo yo ozokomibenga mondimi ozomonela Nzambe to te ozolanda yango ye moto aza leader na 5 ministère aza na monela Nzambe to te deux na opesa réponse te bible yango moko ekoloba ntango yango na français. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure à vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise. Car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Et il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de Christ. Ok. Alors moi, tant on empêche bino liloba, la quand si vous poser question, vous posez ensuite des besoins que poser là. Pour dire que besoin que Kabula, bateau va salir loin. Et quand c'est ça clair. Mais ce que tout qui est chico pour na kubimane loko. Quand elle n'est pas été saliwa. Na verset 20. Donc matin l'écolo. Verset 20 yo kotaka lonti. Tekela tanga le kola pas solimbula. Yo méditer moi nous déjà. Voilà tant que verset matin l'écolo. Jean chapitre 2 verset 20. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Bino bozui epakolami epaya oya zali mosantu pe bozui mayele. Et ce qui va non? Ouais, 26 wana. Ok, yoka semera yoka. Ok, Balobi, vous, au contraire, vous avez été loin du Saint-Esprit par celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Oyokiamu. Donc, tant Balobi mon pakulami. Et ça mon tout oyoyo. A pakulami na mudi musoto ya yambi Yesu. Yende mon pakulami. Ce que tu question je coupe et allez poser. Bah oyo bazali yende roi. Na biso bandimi. Et ça mal posé et ça na ignorance na kati. Au côté na jewana ya ba oyoyo. Oyoyo connaissance na bango na namba je connaissance teke soko ya mimi mulimo musantu okomi mupakolami omoni soko pa yanga na libikite na ko kokota na ko répondre modèle on était pour ngeni bozo ko tuni lango wana ezali yo muto zo ko tuna yango to yo muto liko take likamo yango na ozo ko take mosana mpena ignorance po yazo sepelande babe na héroin mupakolami soko yo zondi mete yaza mupakulami yo za mupakulami te oh mais critique zotali ça yo na ye boza bapakulami bopakulami pa ya mutu moko siko ye mutazo le bango ndenge wana est-ce que ayibiti na mupakulami non ba point est nécessaire il faut qu'on rappelle ngo ba ko ba comprendre donc ba oto yebisa biso awa na muto yo nyonso ayambi Yesu lokola mokonzi pe business Christ Saint-Esprit afandi kat na ye a commis déjà loin. Et l'ingo le bate que non, oh non, le kola yaza apôtre, le kola yaza pasteur, le kola de bangon de baouin, te. Donc tout le monde a kata ignorance ya koloba que non bangon de baouin. Ça veut dire biso nyonso autoju enseignement ya Saint-Esprit ya Christ kat na biso to komi baouin de Dieu. Donc Bible est confirmée. Donc tu rappelles qu'à biso donc chapitre 2 verset 27. Na 20. Surtout 20 muté martelé. Alors étant les hommes bien, faut la différentes versions. Pour ça la version mon côté. Voilà. Donc continue tout na question. Ça dit parce que tant au puisse de autoba que sauve aucune église mo boye moi retard. Oui, wananga. Na sérieux pe oyebi expérience on na ngolo ba parce que na église bisika to koli église na malamu o ba to ba biso su bondeush. Na remarquer leur mo ezalaka église ko banda nango déjà église bandi peze bandi.
pasteur azo rokota na air ba chorale bandi déjà tu boy auto air ba annonce na baraboy pasteur a retard quand même ba communiquer mais tant au pasteur azo kota programme nyoso ozo le kana na kata église faut bokatango bo chenze mora moto bino so boteli pour na pasteur akota titanga pasteur afanga le continuer programme c'est lui les aika barrière oyebi na église ndenge tozaleli OK église mon côté oyo ezokotelema na doctrine na 100% exact. Pourquoi on a le bien de voilà pour mutu oyo bandi église a sali pe ba règlement d'ordre d'intérieur na quatre église oyo ya bandi d'où et nous bandi que le ya bandi ngwana eza respecter yo ko rejoindre ba ozomon de le ko rejoindre ba so ko monique bisika wana ezobeto libako na kasi joie courage okino kokute na leader problème wango na zoloba joie courage akwa permettre na leader non mais ça nous permet de dire mais abengamité mais ba ba ke yo nani pono ya mais na zoloba na yo boye de ko so église nzambe malamu na zambo ko nzambe malamu soki azoninga soki azopeso tante abengamité ay ko contredire ngai parce que atiami wana pona bapate atiami wana pona bapate siko pate azoya yo ningi sikoyo oloba nini ke yo nani oya kutunanga non pesa eta yo kaye akoyoka yo mais awoye biso ke non biso nde toyebi biso nde tofandi biso nde ezalaka akopeso ba argument o ke non yo oye kaka siko oyebi esalela nazokoloba na yo mutu bozotuna za mieux placé oyoki age ya kobengama na ngai 42 ans déjà lulendu te nini te na lobi mpo bino bato botuni ngai voilà sikonga nazoloba nini ke oyo abengami ayokaka bapate azaka pe proche na bango yokani nani na liboso oyebi soki nzambe atindi ami moko na ministère na yo ami wana aye mpo acontribuer na ministère na yo donc ningi koloba ndenge okoencadre ye na ndenge okoencadre ye ezali mpo ete akola eloko oyo Saint-Esprit ememi kati na ye mpo ekoka komanifeste esala impulse na ministère sikosoki oyebi eloko yango te ozokanisa yo kaka nde moto oyebi napesi exemple typique Pasteur Chimbo aza représentant na Allemagne aza mwana oyo ngai nateyaki na kibupakano na ye c'est-à-dire ningo loba nga mutu ya liboso oyo nateyaki ntango nabongolaki motema mutu aza kotekela biso diamba sikoyo ntango ya bongoli motema ye milie na ye bameli diamba sikoyo ntango totambola na ye ye mutu akomi kokotika na bandako ya baklia na ye ya diamba katikati na bandako wana représente aza na France niango avelino azaki mpe momeli diamba Pasteur Chimbo azaki mpe momeli diamba ngati nazokine kote na ye nakutaki ye oni babible ya moke oyo ezaka na pisome wana tobengaka pistole donc liboso babeteli kaya basukuli maboko babandisi kokotanga bapriere ya pisome epai na bango bediki bazosambela nzambe moni mponekele kokuta ye sikoyo ntango nzambe asali grâce abongoli motema azoya église tozokokoba mbala liboso oyo katikati na kowumela nazalaki poussé ete napesi aexhorte apesi verset moko boye oyo nga moko nano na maîtrise yango te motema ndenge bebengami mwana abebisi soki nga kuti pasteur nani kuti na maîtrise yango te moye mpe na kati ya ye eza te donc pai na nga namonaki nini ke lokola nga nani na maîtrise yango te nayebi yango te ye kokote yango te afuli verset wana epamboli nga soki alekanaka te nangaki natikala toujours na voile ozomo soki oza leader soki ami moko aye wana fo ozwa yango ete aye mpo acontribuer na ministère sikoyo mpo contribution esala bien fo chérir ye ozalaka na ntango koyoka oza parfait te naza na mwasi soki omokotuna mwasi nanga papa koba noma ekoyaka aza pasteur te mpo nani na bafaiblesse na ngai
mais so ok et pas battu on est na kamba to ba onga na partageaka de façon climatique na cause na défaut ozomonango eloko wana kuna na yebi eloko bozolo ba eza orgueil to quand on a kati cause la pasteur ngolo batike oleki batu ni so bazana na mayele non tant que bamusu bazana batanga koleka yo mususu po mona aye azoso une église non mais quelque part assemble la casa la connaissance mokobo ngena ukota une église mokobo ba yebi ngaite ba kozwana ni mutimiti na langa jo obino so ba na kofanda nanga batali boso na temi ba yambinga so pe ba lubike ba pese mo conseil moko na ko batiki na pasteur non na ko conseil na bango peut-être ce que na umele na bango ba ko comprendre dit ah non mutu ataye mais à ça j'ai la connaissance de l'homme voilà à peu près tout pousser bateau ba na zambe bazala ba amourer ya kotangaka. Bon voilà fils de Dieu. Oui, moi la papa nangai, le fils de mon père. Fils de mon père. Donc on est là avec fils de mon père, fils de Dieu, il est là. Donc question nanga pour que to chité na tout ça la conclusion na biso na partie oyo. Nangina tuna lorsque tozoloba ne touchez pas à mes ouins. Est-ce que vous pouvez observer on a 2 ou 3 phrases lorsque bazoloba ne touchez pas à mes ouins. Normalement ça signifie quoi? Merci. Na mukuse pour répondre à nos questions il faut que yeba liboso te bo simba ba pakolami na ngai te et pakolami ezali ko fonctionner ndenge nini na dispensation ya loi pe na dispensation ya grâce ezali ko fonctionner ndenge nini parce que elobili wana ke bo simba ba pakolami na ngai te et komami na mukanda nini mbala liboso komama et komami na Ancien Testament ou bien l'Ancienne Alliance et linkoloba kopakulama et bandi sikoyo te et bandi Ancienne Alliance siko Ancienne Alliance ezaki ko fonctionner ndenge nini est-ce que tant ozobani ke bosimo bapakulami na ngai te ozoko se considérer mo pakulami ya grâce ou bien ya Ancienne Alliance parce que c'est une Ancienne Alliance et puis comment c'est naté ezali na malobe belé et souka na croix après croix maloba on était yesu akufi et tikala et c'est quoi te ezali na maloba mususu et banda avant croix mais après croix toujours ezali en vie souka babiloko wana souka tozoye bango te avant la croix et puis après la croix et puis il mélange ne mutu ezali kokota na pesa exemple mo typique pona na kokozonga surtout le bini que grâce bandi et bandi na tama Yesu te et bandi na Nouveau Testament te mon grâce na Bible na le bosso comme maman qui na époque ya Noé babi Noé a joué ngolu et pas y na Nzambe mais est-ce que grâce wana o ezalaki na Ancienne Alliance et je peux fonctionner dans la Nouvelle Alliance quand grâce wana non Ancienne Alliance grâce est sélective ezaki de kopona ezaki de kopona qui sélective ndenge bapona ka joueur ya sélection ba hôtel na niveau national nani wabeteka ozo brûler makasi na nef transfer oyo baponi et le monde bati mteleki meyuna mususu azui ne grâce wana te mais yé mutazu yango et qui sélective ce qu'on différence na ngozani kaka même grâce wana na Nouvelle Alliance grâce ezali disponible ezali wana mais ce qu'on pona okoka ko épouser yango ezali na condition ya kondimela Yesu nde opposé yango soki na opposé Yesu te elingolo bate ezate ezali wana po ezali disponible mais condition nango yango wana mais na Ancien Testament ezalaki sélective siko kopakulama ezalaki ko fonctionner ndenge nini po ebandi nini kuna bon siko futo yeba bandani wana oyo bazaki bapakulami voilà bosimba bapakulami na ngai te bandani baki bapakulami
baprophète batumbi mbeka mpe na baroi mpo bango nde bazali nde kopakola bango. Donc mafuta ezalaki synonyme ya molimo mosantu. yango moni David abini ke nakosimba mopakolami te, mais Saul azalaki prophète te, azalaki mpe motumbi mbeka te, mais lokola aponamaki epai na Nzambe, apakolamaki epai na Nzambe, nakasi na concept oyo nani koloba so mingi te, eza clair. Bon, ntango nyonso banike bosi bapakolami na nga te, oza roi, oza prophète, ou beza motumbi mbeka, yo moto osusu bango na ntango oyo. Siko ça veut dire que na ntango oyo kozala wan eza kozala déjà moto nyonso azwi Saint-Esprit. Mais ngai te, c'est la Bible. ngai te soki kaka oyambi molimo mosantu ye wana oyo azalaki synonyme ya mafuta opakolami. Bon, ntango motu ezotuna nini ke bapakolami na bandimi. Donc motu nani ke tunami eza na ignorance oyo ye mo moto azokomisa mindima aza mopakolami te, na motu azomonaki ye aza mopakolami bamiso baza bandimi ye baza na ignorance. Alors nga nakota na ja ping pong te donc na mondimi na ye moto mona mopakolami tozwaka na écriture. Siko na kati ya nouvelle alliance o biso nyonso tokomi bapakolami kati na Yesu Kristo. Donc tozana biso na droit ya kobeta na batiko tak soki na tio lobi na bien te peut-être nga na agré na sepeli na ngoto bon c'est pas ko sepeli na ngoza ko lobebele em soko lobi obeti bordir obeti libanda. Donc nga na za na droit yo yebiso ke non lokola pe biso so za ba pakolami kati na Yesu na Saint-Esprit na ye na za na droit yo yebiso ke non te papa koto ano beti mabe koto bongisa. Donc j'ai ce droit. Bible lobi nyonso bo sala ngona bolingo. Bible etindite ko zonga sa mabe na mabe. Omoni façon kokendela na façon okolobela yango ndi moto kotalisa identité na yo façon oyo ye akwagir yango ndi moto kotalisa identité na ye. On comprend bien na comprendre exactement. Bible si biso ke ce qui n'est toza ko reprocher oui muninga benga ye on comprend au bengiye soki solola na ye soka yoki yote voilà aussi deuxième personne soka yoki yote au bengi bakamina lingomba soka yoki bangote o traiter le quoi mon pagano. Merci sikoyo soki neti lelo neto komi na réseaux sociaux peut-être na zongeli ka même répondre pour tous aussi sous clarité à mambango neti lelo toza na réseaux sociaux et que toza na moyen peut-être ya ko contacter. Est-ce que peut-être tu as un moyen de contacter les concernés directs? Peut-être na bambeba oyo aizo salima obiso mo peto monike eza ya liboso te ya mibale te ya misato azo continuer ko sala bambebe belé et que toza na moyen ya ko contacter te ko reprocher te. Est-ce que na biso ko sala émission sur na kombo ya mutu koloba mabe na ye puis na suka ko pesa conclusion to bondela pona e comme étant lingomba ezo bondela pona e bande ko bondela eza mabe to eza malam oyebi soki olingi ko condamner mutu a condamner ça très fort ko juger mutu peut-être que ça très fort mais ko ça ngopé kaka bien peut-être ezali boso ete faut yokaye pourquoi le bibo Quand na le pourquoi na lobi na mbala moko te na mbala mibali te na mbala misatu te eza continuel. Oui ozo comprendre yango lo kana lobi mais te ozo ba eza continuel. Est-ce que ozo identifier qui est mutu wana soka za na catégorie nini pour yo landela ye omoni siko to zongi na loko wana po soki ne so identifier ye catégorie azali mais eza misala oyo koki ya sala. OK. Et c'est misala oyo koki ya sala par rapport ya catégorie na ma bazo sala eza na ngona tout justement parce que azandi na catégorie wana yona ndezo sala ya siko ezande droit na biso bana nzambe toza l'enseigner pour toi ba ko découvrir catégorie na nyazana na za sukuna kama olobate o comprendre ngai bien pour nini soki bongote boba kokota na ba diversion moko na boba kokota na ba chokima moko oyo kutu etali binote parce que bino bozo pe satan ne loko eza na vie sikoyo mutu bino boli kuna bolandela azali banda ya bumo ya Yesu côté yelingo le bakaka teke moni musantu tete mais non
nzoto mpe eteyaka na chair. Même la nature nous enseigne. Kokotelema ni wana ozoteya nyonso yo lobi wana, mais est-ce que soki moto abandi ka koparle adange elingo bake eza ndanga moni mosantu, mais non ya kofonde mpe ezali, ya milimo mabe mpe ezali, mais ya original oya solo mpe ezali. Mais mieux surtout, et ce qui m'a dit, je ne peux pas comprendre. Ce qui m'a dit, il y a un beau sondé l'esprit. Alléluia. Amen. Beau sondé l'esprit. Alors, quand vous avez l'émission, vous l'avez dit, est-ce que vous sondez? Vous voyez, il connaît ça. Parce que mon sous a bien amené wana. Bible le lobby, même si vous avez un apôtre à Satan. Vous voyez bien, l'Apocalypse. Donc, on saute là parce que. C'est moi qui ai dit, tant que apôtre à Satan, tout le monde a Satan, apôtre. Donc, il y a pour comment Satan, il y a localisé. Mais surtout, il y a un mot apôtre. Donc, azo sa ila nzambe. Pour nous dire, azaleki kokoma batu. Ça. Azo sa ila na. Anda sa la Satan. Non. Yé na likanis na ebe ando sa ila. Voilà. Ayaki ko comprendre ngo. Te musuko akuta nini? Nali loba. Akuta nini na Yesu. Ayaki ko comprendre que voilà, et c'est nini ngwa. Bible lobi libote nanga ebungi par manque ni connaissance. Comment ce qui nous a beaucoup de connaissance, bien sûr, qu'on peut côté nager wana. Bozolu ka guerre moko boye, na mutu, oyebi mutu ali kokoti là, bato baza ko bunga. Ye moko baza ko bunga. C'est fort hein. Ouais. On dit kokoti la bato déjà baza ko bunga. Ye moko baza ko bunga parce que ozo ko comprendre baza ko bunga. Ce que bolingo ça la émission, ye bato baza ko bunga pour na beaucoup gagner ko corriger bango ne le bilina bango. Et ko simba parce qu'ils ont des nature na bango. C'est des exemples na ko corriger parce que na Ephésiens ils ont biso que tous à la parmi ya makambo ya mabete mais to exposé à OK parce que question exacte que tozo landela na babuzo bana question zali que tozo exposé mabe oyo olingi kokotsa bato tanke bolamu parce que bino suka mabe comme malamu comme mabe tant que biso ko bana nzambe oyo toza na charge ya évangile côté ya bato vérité ya ki nzambe tant que mutu moko azombenga pasteur azombenga évangéliste atelemi azote ya doctrine moko oyo eza ki nzambe te eza musala na biso ko belela ya John ozoli bango bien que tant que mutu moko azali koloba ngana zolanda bamon oyo ezobimana na monoko na yo ye mutu azokoloba nzambe te mutu alobi ke aza mosali objectif est-ce que olocalize mpenza soki aza mosali kuna naza te mais ye mutu alobi yoka Matthieu 13 na kasi 26 hein tukotanga ombangwa tanga ngata seme tukotanga ombangwa so comme na verset 27 et yebani na 26 13, 26. Oui. Matthieu 13, 26, Elobi. So when the plants come up and bore grain, then the weeds appeared also. Tango sikoyo, tango zamba ekoli, eboti mbuma, basende pe bimi. 27. And the servants of the master of the house came and said to him, serviteur à mettre ndako ba yebisi master, did you not sow good seeds in the field? Est-ce que olona kimbuma malamu te na kati ya ilanga oyo? Did you not sow good seed in the seed? Did you not sow good seed in the seed? How then does it have weeds? Ndenge nini komi na basende ya boy? 28. He said to them, an enemy has done this. So the servant said to them, as alobi enemy moro butasali likamboyo. Ouais. So the servant said to him, then do you want us to go and gather them? Est-ce que olingi to keneto pikola basende yango? 29. Donc he said, me alobi no, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Habite parce que peut-être tant bozo pikola basende boko longola pe lokama boko longola pe na oya malamu ouais suki ça suki gona suki sango 29 let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reaper
Gather the weeds first and bind them in a bundle to be burnt, but gather the grain into my barn. Abitika ngwe kola nyoso, tita ngwe kola pena complètement. Na oyebisa sko basali, bosa basende bo kangango nyoso na assemble, al tokuboa kango na moto, alende oya malamu nde tokubatela ngo. Ya John, abazo bele kama malamu na mabe. Ouais. Totanga kuna. Tanga. Landa. 26 hein. Bana papa, nakanisi awawa tozolo ba mingi tozo pesa verset muke mais o tozolo bezande na katia Bible. A tozo ko poser tant parce que toli ko chité te pour noter pour na makolome, toli nde ko atterrir. Atterrir. Ok. 26. Quand le bleu y poussait et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. 27. Les serviteurs du propriétaire de ces champs vinrent lui demander: Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? 28. Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandèrent: Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Question 29. Non, répondit le maître, car en élevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher le blé en même temps. 30. Laisse pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur: enlève d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le bleu et vous les rendez dans mon grenier. Nakanisi nazali loko na kolimbola te. Na kotala e kokaki mettre le bakewi, bolo ngala le déjà bazube wala déjà parce que ezoko bebisa eza pe utilité te. Mais le bini ne tika yango ekola ensemble. Ezala batu mususu ba bengami pona ko saila nzambe te mais bazoko kosela nde ko saila nzambe afin que basa ba œuvre ya diable. Baza batu oyoyo baza la caractère ya kosala ka toujours mabe mais na kotala mais ekoki déjà mabengo déjà elongwa yesu abi boti ko kola ensemble eli ko loba teke pour na tinete bangu so batika la bongo oyo nzambe abengi soki azokumbela kaka na ignorance soki aza mobengami nzambe kotike bongo te ya John tukuta musika toza oyoka pe loba na nzambe na ba caractère moko oyo yesu mitali on le bia te modèle na sali na nzambe eza yango te mais na seplaka ne loko moko Petre la lobi patience ya nzambe ezali kobenda biso na repentance mais ezali ba misusu ekotikala na kobenda bango te mais ezali ba oyo na ignorance bazana ngo ezobenda bango neti biso ba oyo tozaki ba ignorant ebendi biso yango te moto ezopekisa ete nalobela moto azosala mabe siko mpona nalobela ye liboso funa nalobela ngo na bolingo ntango alobi bolingo eza na baprincipe na yango siko na baprincipe wana nde bobinini ke boza na moyen ya koatteindre ye te me aza nde korepete yango te kokende kozongisela kaka mbala moko te mpoza na moyen ya kotendre ye te peut-être soki ozongi epai na nzambe na libondeli akofungola porte moko mpo na nini okoya na je wana te mpo nyoza na connaissance de je te aza ya kobunga azobungisama nani kobosana te yesu alobaki nini ke ata baeli mpe bakobungisama ezalaki na des serviteurs babikolo toyeki nkombo na biso te toteyaki na nkombo na yo te tosalaki miracle na nkombo na yo te bazalaki banani baserviteur mais alobi nini ke bolongwa nayebi bino te tinelo bazali yaya alors bosala émission na caractère lokola caractère mo évangélique bobima libanda te po tobotami katikati na évangile bokote na jete oyoyo obile mo critique ezaka bien moni bamboko oyo poni développer parce que ba opposant baso critiquer bosali bien
mais les bandits maintenant le bien on a pas besoin de pas réaliser pas critiquer mais ce qu'on a ce qu'on a mon tête on va comporter bon misika ba tu vois ce qu'on va comme opposant bon peut pas luka ba erreur mo kabo mais ce qu'on on est ce qu'on développer mais na Congo té avec le temps non ah on appelle ça qui bongo na Congo té ah on appelle ça qui bongo pour nous le comme pays mais oyebi balobi ke to kota kuna te to kota na biso té mais na kana belomo balobi ke c'est comme si Congolais m'outalé ça Satan à Guindo. Oui. Mais tant que tu as lobby, nan, on peut s'en accompagner. Alors, quand tu as bref, en tout cas, voilà. Et koki koye baka kete, moi na papa nanga ozaka rwende ti. Ce que nous avons mis moussal tout est, naza d'accord. Ce que nous moussal ya zo banini ke, bo toucher ngaïté pour naza mo pakolami. Ou bien aza mon pakulamité ou bien aza mon pakulami azana na ignorance parce que à koki komité ngate pour yé mon tasa libère ba misuso baza ba pakulamité alors peut-être na ignorance ya on est dans ce verset il y a 1 Jean 2 liloba et lobaka liloba et lobaka ce que pour liloba et lobaka yonde pesa matoi ya koyoka. Merci bana. Amen. Ouais, merci beaucoup bino bomoni yango boyoki yango ndenge zali ozui oyo ndenge biso tozui oyo biso oyo ezaki papa na biso yaya na biso pasteur na biso papa zanza oyo tobengaka fils de Dieu. Oui, bana papa fils de Dieu mwana ya papa tant que na bundes tant que bino mo boyoki bino mo bosala jugement par rapport au ndenge boyoki maloba. Alors to continuer sur ce fils de Dieu na émission oyo ezoya sima to développer topic mosusu. Pour la plus de cas extra topic to développer et ça pour la bande ko oyo to bala bien sûr oyo ke na bato parce que ngana ya bala alors l'ende ngana balité comme moi lobby pour la comme oyo bala mais bo sala oyo to benga raté mariage religieux bo suka kaka na to lo ba dot na famille oui stili allez bo continuer na bino to développer ngo to mona soki ezali malamu ezali mabe ezali permis o to ya John ezali n'est pas soki na meko bête à conclusion ouais scandale il faut bête te soki na bête conclusion ouais c'est scandale donc malamu na ngo zale au moins to ki na ngunde na topona deuxième émission loko na bon to ko koma bisika wa to repona parce que to continuer est très important to yeba parce que dans le monde na biso komi que non soko bali na katia église est-ce que ça li sumu to ezali pambol donc to ko développer ensemble na émission na biso donc to sali conclusion na biso to pamboli nzambe na ndenge to yambi mosali na ye fils de Dieu mwana na ye bana papa biso nyonso yo tozali to développer makambo eza très très nécessaire na katia émission na biso to lobeli et surtout onga na kangi mingi ndenge lo bakeno biso nyonso na nouvelle alliance biso nyonso to bengani ba oin de Dieu donc ne jugez pas mais oin eza alliance ya kala donc eza ki ba oin o bazala ki ba ponami moko boy donc na lignée moko boy mais depuis Christ aye biso nyonso tozwi ngolu ya ko benga bana to komi les fils de Dieu next time to benga fils de Dieu azo répondre bana tata to pesi papa maloba ya suka pona loba na suka na merci bana papa nanga en tout cas na li très ravi bazwinga pied à lever ekoki bapesanga te nini bakamati ezali siko batyenga awa na temi moko eza bitoto eza bitoto mais balolingi émission boye il faut zaka téléphone ouvert topesi te moko boye boyoka mpenza bamituna mosusu oyo peut-être ndenge botunili yango ndenge motu arépondre mais motu moko azwi sous question moko epesaka mpenza elengi ozomona alors nalobaki lisusu ke média ezali arbre ya connaissance malamu na mabe otalaka nini oyokaka nini média nzambe moto apesaka mayele soki toki kodéfinir yango eza biloko ya mondi satanique esala nzambe aprofite na yango mpona évangile amen donc siko moto benga ngo kaka ya mondi satanique eza te so mpe ya mondi satanique siko
ndenge tiko tozosala boye ezoservir mpona royaume. Voilà bana papa na opportunité mosusu soki nkolo alingi en tout cas naza wana so mpe bolingi tosala mpe na conférence naza wana. Bonne idée papa. En tout cas ndenge nga naloba toujours na bato ke kande atoloba média bible elobi na biso ke non maloba oyo bonne nouvelle oyo eteyama na Judée na Jérusalem tina ba extrémité ya mokili. Donc eloko ezopermettre biso maloba oyo ekoma tina ba extrémité na ba fin fond eza média tosalango na bolamu nda bapambola biso.